Bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a RO vraiment. Bozali Kolanda émission la biso la famille, en tout cas, nalela bino ya trop, balobi famille libota toujours. Nalinga bino mingi, nebike bino pe bolinganga. En tout cas, merci nankolo oya pesi biso pe malabo moya kokuta na sumu na mokona lelo. Pour na koya kopesa bino vraiment d'information oyo kaka neto mesala ngala bino vraiment ceux qui les kambezali sur l'internet. Tu as vraiment kolobela yango, tu as kosala ba analyse. En tout cas, merci na bino nyonso oyo bozwaka ta na bino ya kokota na kati ya ba vidéo na biso kotala, ko commenter pe ko liker vraiment nzamba lola apambola bino bandeko nanga. En tout cas, balobi ezoyinda na kati ya film na biso chez Bellevue TV. Balobi tokota bandeko nanga toke ko consommer film na biso na kati ya Bellevue TV. Balobi film moko ezoleka kuna kitoko bandeko nanga Viguière et naebiti so na prononcer bien. En tout cas tokota film wana eza na ba leçon, eza na émotion vraiment nzamba pambola Bellevue ba film kitoko azali kopesa biso oyo ezopesa biso bédication, ezopesa bédication pa bana ezopesa ba leçon vraiment. En tout cas nzambe a continuer kopambola yo la famille tokota to consommer to kokisa sanka ndenge tolobaka kaka to beta yango vraiment ekosala bien. Parce que nga na se retrouver na ba film ba bino ceux qui vont se retrouver en tout cas c'est que botala yango bien te bosota ka épisode. Mais ce que otala yango bien yo moko comprendre que non en tout cas écriture nde vandi wana ayebi kosala mosala na ye to bosana pe te kokende na Candy Star babi Candy Star eza bébé na biso o vraiment eza na kati na nsima ya Bellevue TV. En tout cas kozala malamu so toke kokonsome film oyo ezoleka na Candy Star film moko kitoko balobi na titre ya mbete. Film là nayebisaki bino déjà bokende kodécouvrir bisika Bellevue azali na Naomi Lufwakenda place wap bandeko bazoteka map ensemble bandeko na ngai bino mo boyebika Naomi na Bellevue nde bakendaka nango na oloba na bino donc tokota bagesho bazali d'Acosta azali. En tout cas il y a plein de gens bazana kata film voilà oh vraiment ils ont ça les lengi na film. En tout cas la famille tokota tokende ko consommer film sur la Candy Star to poussa Candy Star to matisa Candy Star isa ya biso isa vraiment ya biso. En tout cas tout ça lango to ko sala ngo kitoko. Voilà la famille eloko nye meminga awa vraiment na yeli pour la makambo Italie isa makambo ya Ibutu makambo ya Marie-Jeanne oyo nginda et lisusu grave sur les réseaux sociaux bandikolanga makambo ezobota kaka likolo ya makambo eza pasi bandeko ebito na lundi nazo continuer kolanda ba audio ezobima. Je me suis dit mais je ne sais pas comment yo mutu oye na yo oye kosenga pardon olingi batu nyonso fo basala yango. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que Marie-Jeanne ayaka na réseaux sociaux déjà na internet aya ko cracher sur Silaouka aya ko cracher sur moto pour que l'homme à Marie-Jeanne aya ko senga pardon makambo ezokoma de plus en plus grave la famille. Mais na koloba na bino qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est derrière ça? Pourquoi bokoyoka awa parce que to mesana toujours ko découvrir makambo kaka la ba fan o balandaka biso o babengaka biso bazo continuer ko benga biso bayebi ba source ya makambo ngo ndenge ezalaki pourquoi ekomi boye bandani baza na sima ya ba pardon oyo. En tout cas ba vérité ezobima toujours o bato bazoke na source bazoke ko découvrir yango sans plus tarder na mekana ko tchela bino moi conversation wana boyo kana so boyo ki conversation après avoir conversation wana nde na ko yesko pole baloko yebisa bino makambo o ngala yoki o babenginga oyo ba informer nga par rapport ya makambo ezoleka entre Ibutu na oyo papa na biso oyo makambo ezoleka wana Ibutu pardon na Marie-Jeanne et puis makambo bandani baza derrière makambo bandani bazo sala ngo pourquoi en tout cas ba vérité zo continuer comme bande ko nga sans plus tarder na ko tchela bino na boyo kananu audio oyo après avoir koyoka yango ndenga na bino to kozonga susu pour que to meka ko solo la lisusu pe na meka ko yebisa bino ba vérité oyo nazana. OK la famille c'est parti.
Voilà la famille en tout cas nakati nanga wana j'espère que toyebi toyoki yango. Marie-Jeanne a lobby parce que Ibutu a bengaki Ibutu a fait une mission à chaque combo ya Marie-Jeanne que Marie-Jeanne a bomi carrière na ye. La famille tonga kato sala analyse est-ce que vraiment Marie-Jeanne carrière neza kokufa donc elingo loba boye pour carrière na yo e mata donc il faut que jouer kaka na ngambo wana ya mutu moko wana oto yebi na ngambo silauka nde carrière ne mati mais c'est archi faux. Marie-Jeanne a dans la carrière na ye et puis c'est totalement bien. Marie-Jeanne n'est pas belle vie à jouaka presque na ba ni nyonso Marie-Jeanne a jouaka presque vraiment je peux dire na ba film nyonso parce que Marie-Jeanne a zala na kati Ibutu ezande zoua n'aime te sali bon et puis en plus Ibutu ndenga zana a joué à la place msusu c'est pas qu'il a joué à té donc problème ezaka que ce que je veux pour na kati ya belle vitivité des problèmes les okoma yangwana constant na sali yangwana donc belle vitivité eza vraiment makambo donc mutu soka jouer na kati ya belle vitivité keto wana ozomona bango nyonso bakomi na baketo babima bazonga boy po bazo jouer na belle vitivité belle vie ndenga zana aza capable pia kotia bino nyonso te la famille ce qui rôle eza wana ya yo te neti Ibutu rôle mi ya bana misala ya bani musu mpe ezaka ya bapapa banini soki rôle ezosenga te oza te sikofo batyo kaka otekolanda video ya ndeko moko alobi ke Ibutu ezaki parce que bandeki kotya ete na bafilme abandeka koki kozwa mwa ba 50 mwa ba 100 baopesapesa ye me ye alingaki azwela yango na ndenge ya filme bandeko na nga oza déjà artiste ozojouer déjà belle vie aza capable te ya kozwa bino nyonso fo atya bino na kata ya film non c'est pas ça botika mpe belle vie apema respirer ko bandeko na nga so omoni oza libre ya kokende ngambo oyo olingi okende okenda yo moto akangi oyo aza te no obanda kobenda bato ok la famille wana ezalaki mwa petite parenthèse na tiaki sikoyo tozongi na makambo oyo nabaki fona ya koyebisa bino le problème aneke bakuluna tellement bayebi ke Ibutu ndenge azala bo ndenge abandeki kolobaloba bandeki andeki kocracher sur bato bayebi ke Ibutu aza famille libota confirmé elo ni esalamaki nayebisaki bino campagne ya mabe ezosalama bazosala bacampagne ya mabe déjà nayebisaki bino yoki koluka bato kofuta bato mbongo pour que bato basala nini balongwa kaka epa belle vie bakite belle vie baya koloba n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour que bango bazwa ampleur wana babimisa belle vie kaka moto mabe la famille baza ebele naza na émission moko wana nakosala yango te mbate ezozala te me nakosala ya moko lisusu auti kolongwa na kati ya famille libota akei mais aza na alobi atikaki kolia mbongo ya belle vie te to mpe ya famille libota te me bavideo ezali oye moko alobaki aliaki mbongo
biso tozaka toujours na preuve la pona ko tia yango pe lisusu parce que ba tant des permettre ngate pona musala mena ko tia yango na ko tia yango kaka ozomona donc bake ko sala campagne bazo sala campagne ce qui yo moko la personne oboyi ko sala yango bakoki koluka ta ba oya yo ba proche na yo mwasi na yo mobile na yo bandeko campagne o eza grave o bazo ko sala na sina ebisa bino likopa o eza grave il y a des gens au babenga rabiso pour na kopesa biso d'information monsieur le kana soubassement ozomona donc il paraît eza na batu na bible il paraît wana eza ba ko ebimi eza na batu bazo ke koluka bango penza bakende koluka mwasi ya ibutu. J'espère que boyoka ki na ba dire ya ibutu so bola ta kango ibutu na ba dire na loba ki mwasi na bande ko loba que il faut bande ko jouer partout, il faut ça là bande vraiment ko pousser quoi. Aya ko loba la télévision pour que bande ko jouer partout, azala ka sika moko te patati patala. Mais ibutu bande ko boya mais il doit réaliser yango parce qu'il a eu pression à mwasi na. Maintenant, pour ibutu doit pression à mwasi na, c'était dire quoi? Bango bakendaki ti koluka mwasi ya ibutu wana ndi nalobana ba campagne na mwa basalaka bake baluki mwasi ya ibutu bake kuna basignale mwasi ya ibutu balobi na ye non il faut oyebisa tala mobali na obo tala mobali na obo mwasi ya ibutu bande kokipe te et après bazwi mbongo nde bamesana bapesi mwasi ya ibutu bapesi mbongo pour que akende kosala acha mobile ne pression po bayebi ke ibutu aza mutu moko boye oyo mpenza alobaka mingi soki bazwi déjà ibutu ekozala bien na ngambo ya belgi bandeko bolandanga très bien nde omoni pression oyo mwasi ya ibutu abande kotia ibutu et après mwasi amoni ka apresi leki ti ayaki kozwa mbongo siku alakisi ye je vous dis makambo eza sérieux makambo eza sérieux oyo eza oyo toyoki malgré je ne confirme pas manayebi bino eza oyo tozoyoka na soubassement nde bakamati bazwi mbongo bapesi ye bapesi ye ibuta bino non il faut kaka donc il faut kende kosala osenga pardon soki osengi pardon okomona ke yo okoma kojouer partout bomoni directement non opesa bino ka preuve botala ibutu pardon ya ibutu ntango asengi directement batie na film bandeko faut comprendre faut te comprendre toi mikolo toza bato moto ezosala tozo réfléchir bo comprendre makambo très bien na pardon kaka ya liboso ibutu asengi mbala mo ibutu asengi ni akoti na film toza bato maele nde ibutu akomi ko intoxiquer bango ozomona do eza plan moko boye o babakulu na déjà basali o silauka a proposer babakulu na basala yango donc pour ça neza bato nyonso bayaka wana mpona belge balongwa ozomona sikoyo biso bacomédien oyo baza na pa belge bazojouer il faut baza maele en tout cas je dirais bravo à Marie-Jeanne asololi kitoko alobaki na ibutu kitoko parce que ibutu pour ça ezalaki na Marie-Jeanne alonga po bayebi Marie-Jeanne azala toujours pembe na bela ozomona donc mpo kaka campagne na bango esimba badestabiliser oyo ezali belgique candidat patronat tala monde oyo tozaleli ya réseaux sociaux tala internet oyo bisika ezomema bato bandeko na nga il y a des choses oyo ezoleka ça fait très mal ezosunga biso te ezosunga te la famille comment bokoki kovanda kosala bacampagne ya mabe boye bozwi bambongo na bino ya pasi botie na bino kaka nje mpona koluka kodestabiliser vie ya comédien moko boye artiste moko boye aza ndeko na bino bosouffrir na ye na monde ya théâtre pourquoi tout ça lelo so bokomi kose retrouver na bathéâtre c'est grâce à Belle-Fille nasepelaki na eloko moko José Ndita alobaki mpona Fally apesaki Fally merci alobi biso lelo so tozongeli bapoto fo bato bakende bapoto toke kobeta c'est grâce à faire ya Fally alors il faut tondimaka motu ntango asali likambo soki eloko moko be motu nde moto azongisi yango fo kondimaka soki ondimi ekosala nini mabe na biso tolingaka kondima te wana José Ndita soki José Ndita lelo azondima Fally eloko asali azongisi bato na poto baconcert ebeta
Pourquoi pas bino konji ma belle vie que belle vie ne remettre théâtre les londes comme la valeur? Pourquoi pas? Bandi kolanga. Bozo mona ki wona ezaka kimute mamabe. Ezaka kimute mamabe o bozo sala na ba campagne na bino. La famille est silité. Ne bomoni buta na campagne na Marie-Jeanne ba tindi ye. Lucas ko Marie-Jeanne so que si Lucas mutuboy. Donc bazo kota. So ko za mwana mwasi ba koti tipa mobile na ba famille na yo. So ko za mwana mobile ba koti pa mwasi. Donc c'est ça. O ezali rôle na bango eza campagne na bango. Alors bah artiste na biso nyoso bozo je veux pas belle vie boza la prudent. Boza la prudent na ba appel voire même parce qu'il y a une campagne à enregistrer il y a un des akati na bango. En tout cas faut être vraiment prudent. Et heureusement Marie-Jeanne a enregistré. Heureusement. Alors il faut être prudent. Ceux qui sont prudents, ils ont la passe. Marie-Jeanne a joué déjà bien. Marie-Jeanne a un combo na ye. Azotala ma déjà. C'est pas que ceux qui ont joué na SB de Marie-Jeanne a mon antopé carrière ils a dans la carrière na ye. A dans la carrière ne ibutu. Ibutu. Toza kaka awa. Au moins les locaux bolu kabo sala. Bolu kaba si c'est bien gaz. Pour nga so qui vraiment vrai à bakou. Nenga na sepila na la yote ibutu. Pour longtemps la ka oyo sali belle vie au ko sala ngo pe sila uka. Ye bandeko faut te la vérité. Quand nenga sali belle vie excusez-moi ceux qui les lopé là ba film mais pas là na SB azo doit temps moi espace ébélité a osani a finga ne pe kaka ozo mona niveau a kende pe kaka a luka pe kaka baluka pe kaka sila uka alors baba cook o bazala ka bazawana pour la koya koloba ko encourager ezaka bato ngala benga bango bato ba réfléchir je peux dire bato ba réfléchir ça va comprendre que oyo sali kuna oza pe capable de sala mams ozo mona ba o moto ezo sala ba retenir bongo mais tellement qu'il y a vraiment ba réfléchir ça te baza et belé ko le ko ba réfléchir il y a moins de place problème vandi mais la famille toute la kama kamningi zokini moi makambo et ici là non et ici la pende ko za fin nyonso eleka nyonso ekoma malamu nanga kana benda matoi na ba comédien na biso ya famille Libota en tout cas tous à la prudent to ebeloko ni tozo lukelo ni tozo sala tous à la vraiment prudent so toza prudent te to koyoka makambi belé ko bima et ko bima ba ko enregistrer no ba ko sala nyonso parce que campagne na bango eza bon en tout cas la famille ya mwana kana ya qui vraiment pour le ko yebisa bino tout kota tota la film na biso vraiment tout consommer massivement comme il faut comme il se doit tout kende pe na Candy Star wana vraiment la tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo bye.